bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokuta na biso na bino parce que likambo ndenge nalobaka na bino comme toujours eza ya contrat to signa toyokana ke mutu trahir moninga te parce que Congo ezaka Congo eza ya biso nyonso tu awa toza na 8e arrondissement ya Paris toza awa na France na préféré koleka mokolo ya lelo mpona tobeta mwa masolo to réfléchir parce que bapele nazozwa eza mwa ebele. Bien sûr, bandeko musu balobi banda to banda ki kobenga yo tozozwa yo te. Bapele eza mwa ebele bandeko nanga bokolimbisa ngai. Eza koboya koyamba te. Po topesaka nimero mpona bino boye benga biso. Bamisusu mpe bakotuna. Toyoki ke Augustin Matata Ponyo a démissionné suite za ndenge nini. Masolo tobimeli yango wana. Bamususu batuni balobi est-ce que na discours ya chef de l'État a copé sa précision par rapport au Premier ministre. Masolo bimisi biso yango wana parce que biso na bino to uti kolanda discours mais question tozali pe komituna na katia interview ya lelo to komituna certaines questions essentielles ya ke mutu na mutu akoka kopé sa réponse na ye. Matata Ponyo a démissionné pour na kopé sa chance na corps politique. Accord politique ezoya pona nini pona kokotisa kimia pamba te tozomona crise ezali ko se pointer yango Matata démissionné basalaki dialogue rencontre o basalaki na Mongaliem biso tolobi bolobi train en marche est-ce que bo vérifier so ki carburant ezali bakei bazwi ba résolution na Edem Kodjo na simanango balobi te. Il faut au bout de 21 jours, Premier ministre a Sikabim. Premier ministre wana abimité na 21 jours, ça c'est clair. Baye kopé ça ba raison. Oh, c'est-à-dire oh ezaso kindengenini. Mais awa tozali komituna. Tozana accord ko tikoko tsakimia. Est-ce que konomé Premier ministre yambala oyo et ko tikomema oyo ba congolais ba kozela? Ce qui bolobi problème est la constitution est respectée. Ton limite au boité. Mais nini est sali que chef de l'État alobana mois de novembre au lieu ya ke alobana mois de décembre ndenga salaka état de la nation chaque année. Problème est zakate. Wana zaka mutuna tozali kotuna. Tolobi que constitution est respectée bandeko yangai. Ce qui constitution est respectée. Nini memi biso tokende na makambo ya dialogue. Tolobaki une chose, Maponomi est organisée. Commission électorale nationale indépendante, CENI, balobi ke tozana makokite. Toyoki makambo ya bambongo ke banke boye sali boye yango tokozela pe mwana mboka Corneille Nanga tokotuna ye mwa mituna soki tozi occasion ya kotuna ye mwa mituna na ba makambo mbongo ngo ndenge bimaki tokotuna ye mwa mituna. Élection et salémité. Yango memina dialogue. Bien que, nalobaka na bino comme toujours, que les paroles ne s'envolent plus. Même n'engue na kolobaboy. Nalobi qu'un jour boko bimisa kama lobanangai parce qu'il y a cette possibilité là. D'un côté, bande kwa dynamique bazalaki koboya dialogue. De l'autre côté, UDPS azalaki pour le dialogue. Wana eza normal. Bande kwa dynamique, quelques-uns balobité, biso tokei dialogue, pour IDPS alingaki a rouler biso. Il faut Premier ministre abima. Mais mutuna na komituna bande konangai. Nous sommes en face de la constitution en boka. Oyo mutu tout azolobe la constitution. Il faut to respecter la constitution. Il faut to respecter la constitution. Est-ce que la constitution est violée ou est violée? Ce qui est violé, bola kisanga ni ne sali que le loto kende na makambo ba dialogue. Si la constitution n'était pas violée. Makambo enseignement, ngana sina koti, nazo pesa quelques exemples. Gratuité de l'enseignement. Moi namboka maker mwangu to éviter soki akozonga parce que Congo pesa na ba surprise ebele. Yeba umeli na poste na yewana. Alobi ke enseignement est gratuit na mboka. To kita bande konanga. Et puis ba raison zo pesa zanini. Lubumbashi na Kinshasa kuna gratuité d'enseignement ezate. La constitution n'est pas violée. Ezate pona nini? Oh tozo pesa chance na bana basi batanga. C'est comme si na Kinshasa bana basi bazalaka bien.
Ceux qui bana basi bazalaka bien. Bolinga qui peut vous proposer premier ministre au nom de la parité. Premier ministre azala mwasi. Ezana makambu wana, il faut quelque part la totala kama makambu bande konanga. Yango na zoloba mboka oyo eza eloko ya kotalela mutu moko te. Ngaya na ko sambaka chaque jour. Au déplacer les sous ndenge nini. Yo il faut za la kaka. Il faut za la kaka kuna pona wa informa kabiso. Na lobi na koti ko informer bino même ceux qui naza dehors ya mboka. Parce que même mutu nandako na yango ozana ndako bimakate otika la kana ndako ozobatela ndako te. Moi je trouve que ce n'est pas ça la raison. To uti ko landa discours ya chef de l'état place bande ko bazala ki kozela mingi za place à lobby que na oyo bazali komituna sur mon avenir politique batutu ba fongoli matoi. Est-ce que réponse ebimi to ebimite mutuna ce qui est bien retenir nini. Je sais que na ba média ba presse ya Kinshasa ba débat ekobanda okomona mutu abandi o c'est-à-dire ozomona yozo comprendre langage te problème ezaya ko comprendre langage te. Les chefs de l'État azo s'adresser na parlement réuni en congrès pour na kosala état de la nation. J'espère que c'est ça. Et puis eloko tokokaki kozela ezao wana nde oyo ba congolais belé ba kozela. L'avenir ya chef de l'État ezandenge nini yo retenir nini na monika batu kobeta kama boko s'il vous plaît nazo senga na bino ba dignitaire na biso pardon makambu ya kobeta kama boko pamba oya jalelo toko jalelo ngo kozala jusque quand yango pe na lobaka même na chef de l'État na lobaka na ye une chose mbunda wana ezobeta libanda ebeta na Kasavu kaka mbunda wana Kasavu bwakei Mobutu aye mbunda wana ekobeta kaka Mobutu akei mzee aye mbunda wana ekobeta kaka c'est que mbunda wana ekobeta kaka eza kolakisa te que non c'est parce que toza attaché nana mona te mutu amemi mbunda wana ke yango tozali kotambola na ceinture ya redressement. Nous sommes dans un pays où batu nyonso tu bakoluka kaka makambu ya oyo ya ba futilité biso c'est la musique oyo eza ambassade na biso awa na France yango wana eza kuna na meki kokota na kati tout ce qui a comme affiche c'est la musique na kati ambassade affiche moko nga na moni kuna c'est la musique na tuni encore une deuxième question tangu na koti na ambassade na moni photo ya Kasavubu na moni photo ya Mobutu na moni photo ya Mzee Laurent Désiré Kabila na réception. Mais pona nini batie photo ya chef de l'État te actuel. Ba pesa raison. Ya makamba ya kikotala nde yango wana. Yango wana na ya kikotala. Oh moni batie ba photo mususu likolo bokeko bombango pona nini la réception soki mutu akoti mbala moko atali soit bolinga bolongola nyonso tout comme ça bo alinya ngo kuna. Eza ba makambu bande konangai. Mais loko na koloba c'est le moment. Je sais ce qui va arriver. Namboka na biso tozana mutu moko na pesa kabino na revenaka na eloko wana. Sa kombi ino ngwazwa photo ya Maréchal Achango na mapata aloba na ye yo zali susu mutu ya mokili oyo te yo komi nzambe. Kaka ye wana zongela biso alobi nini? Alobi que azaki komela makila. Azaki kozwa basi na biso. Mais le courageux ezaba o balobaka tangu mutu azali nanu. L'essentiel n'est pas le loi à codiviser rassemblement. Il y a quelques personnes, kozwa bana, kokomi sabango soki ndenge nini, kozwa lobaki boke nekoloba ba gros poisson. C'est ça l'essentiel. Ezawanate, nous avons besoin de la paix bande konangai. Mais il faut toluka kimiango ekouta kote nini. Botika koloba makambo yake bazo manipuler banani. Bazo manipuler banani yebisanga bazo manipuler banani Lumumba azo pouvoir na âge nini bino ba jeune pe makambo bozo yo kisanga soni place one. Oh nous sommes les jeunes oh ligue des jeunes bino ba jeune tout ndenge bozawan okomona mutu pe avandi alobi mo Tshisekedi pona nini mokolo wana bimakite entre yo na Tshisekedi nani azokende kotala nani ye Tshisekedi pe nani ayaka kotika ye Tshisekedi a commencé la politique à quel âge? Mobutu na âge nini? Joseph Kabila que nous avons aujourd'hui comme chef de l'État. Ya kota akoma ki mokonzi mboka na âge nini? Boyo kaka sonit. Mi bange tout wana bazoya kotika bino parce que bino ba jeune boko kokata.
Jusqu'à aujourd'hui, ba poste na bino ezaba kengo a occupé wana. Bon, toute ma génération oya kala kala wana bazo occupé yango. Pe bazo yo kasonité. Pour na poste de responsabilité, il faut que ne construire sa patte en moutou. Porteur de mallettes. Yango na lobaki na bana mombele. Ndeko oyo ngana yambaki après lobi nana mona ministre aboité na lobitala. Ben stable modèle boy. Un jour pe goya koloba. Ndeko Eliezer, ozoloba lisusu te. Tomoni neti balie siyo. Makambo lobaka kaka yango wana. La République n'a pas besoin de juge de touche. Mais c'est tambo nazo sala oyo ngai na ba limite na ngai. Oyo tikali yo pe sala. Chacun doit marquer son passage sur la terre des hommes na Congo ya biso wana bandeko nanga. Ce n'est pas tozawana, allez, nous tous se distraits et zaka ba musique. Na lobby awat. Ambassade oyo za simananga, eza ambassade na biso ya RDC awa na France. Ce qui koti, tout ce qui a comme affiche à part ba communiquer misusu, tout ce qui a comme affiche c'est la musique. Donc biso eloko nyonso tozanango comme richesse ezaka musique yango ya modèle nini? Musique yango ya modèle nini ko yembeza mabete? Musique ya modèle nini? Kaka ya chuba kota bima. C'est quoi cette histoire là? Et vous trouvez des biloko ba sponsorisaka yango wana. Après yo pe oya koloba na ngai o talinga penza boyo lobi na ngake. Yo pe nazomona neti ba sombi yo, nazomona ozoloba lisusu ndengo zaji koloba te. Kende kopina di biso to tikala to bundela ekolo après boko ya korenye. Ndenge bolinga korenye. Les instables bato modèle one. C'est comme ça que comme na niveau moko awa tozana poto. J'insiste sur une chose. Bato batia bande ko biso ba vivaka na poto en difficulté. Eza biso ba journaliste. Oye olinyola kisa batu ke na poto muto asala ke forte tu ne mangeras pas la sueur de ton front. Vanika kabo mongo ezokota pamba pam. Le commissaire Kay, il faut batinda na poto. Mwana ya classe batinda na poto. Maladi batinda na poto. Bazwaka combien puis oyebi combien de taxes. Biso na mboka na biso wana bofuta ba taxe ni. Parking na yo fele okoyale au garé. Moko soki olingi ozwi 500 francs au pesi yaya wana azokengela mutuka na yo c'est tout. OK na yo. Mais bango bazwaka combien et ils ont combien de taxes? Mbongo ngo wana l'état ya awa ezanda pesi yo na loboko ya mobali ya moi c'est récupérer, c'est ça la réalité de l'Europe. Bina boko vanda kuna boye awa olie bobongisa Kongo tala oyo ezamai eloko wana bozomona iza bateau baza kuna bazo lala kuna balua yango bavandi kuna omoni baza kuna bazo sala vie na bango moko biso tozana mai combien auto ko exploiter te tozana tenté on n'a pas les initiatives tozo ko sabato la même chose na lobaki na ministre ya santé Félix Kabange Numbi na ebite soki akozonga na lobi OK kolokota matiti na wenza luza na mombeli nde résoudre nini lelo tozonga na luza o kendeli su kolokota soki olongwe ministre o kendeli su kolokota matiti. Ce n'est pas ça ce que nous avons besoin. Tous en poste ya politique ya maturité. Te. Boke boteli bango makadam. Ba taxer zokota na mombele. Ezokende kozwa bango. Comme ça bana mombele ba beteli bino maboko. Est-ce que mombele ezana accès? Mitu kozokota na mombele. E kote la nzela nini? Luka mawa ebuka ne kufa chikwite ezana eta nini? Donc eko sala pasi bande konangai. Mais mutu na mutu azana poste na ye. Mais il faut boyeba que oh nyonso bokomona na poto ezala bande ko na bino na poto soki ezala misala makasi ezana poto awa parce que na malili il faut que ne koluka musala et puis awa eza soki balobi 5 heures eza 5 heures de travail eza 5 heures au travail te eza 5 heures wana ozo sala musala ce n'est pas ndenge tozomona na Kinshasa ale bazwa yo protocole ndenge bazwa yo protocole eza na ndenge nini na ndenge ya que non voilà lokola yo za protocole omoni muto bandiko boudé muto zo sala makamuningo zo sala je ne sais pas nde yango wana bande konanga ezo sala passe mais en vérité fala ki topesa bino moi ba précision wana biso toko bongama kala mingi te toko zonga na mboka oya biso c'est prévu tozonga ce jeudi du moins qu'il y ait changement de dernière minute peut-être toko zonga dimanche mais eza musala mais nyonso bokoki convier awa na poto bokoki pe ko sala yango et pas na biso si il y a la volonté politique mais ce qui volonté zate kaka bino moko obeli mbangu na poto mundela lobi na yo olio yaka kwa nkombre biso awa bongisa pe bana yo bo saleli biso hôpital du cinquantenaire 2 jours après et comme ya ba indien musala ka yango wana muto aloba te muto akoloba nini
oh balobi ndenge toza boye tala pe ndenge biso to marcha toza indépendant ezaka ndenge wana bonne chance na oyo akobima premier ministre mais je pensais que au nom de la parité balinga babimisa ta maman moko tout le monde a quand même que bolinga ka ba maman au lieu babinela kaka bino au lieu ba maman babinela kaka bino bolinga pe bobimisa ye bonne chance et kozala nani est-ce que kozala Vital Kamerhe bonne chance à lui est-ce que kozala Sami Badibanga bonne chance na mona ki pe ba vandi place moko est-ce que kozala Azaria Seruberwa bonne chance est-ce que kozala Mokonda Bonza bonne chance Jean-Lucien Mboussa bonne chance oyo akozala premier ministre wana bonne chance na ye mais loko na kotuna question za boyi bande kona ngai ndenge to ebeli politique ya mboka na biso avec ce même parlement oyo bango baza majoritaire batie yo premier ministre vraiment ozo na opposition oya o corriger ba erreur na bango la ki sa peuple que voilà ndenge ba matata bakokaki te na social ngana za capable ndenge bakokaki banzela batikela yo tawana bango bakoki organiser ma ponomité yo bimake moi c'est moi qui ai organisé les élections batikeli autant ezana biloko mibale soit aux vrais opposants bako bloquer yo na fonctionnement okobanda ko lela soit aux faux opposants aux pions na bango bako tikela yo main libre parce que za dauphin na bango eza biloko wana bande konanga toyebi comment makambo esalemi mais to tikalika sur na soif na biso chef de l'état tuna lobiba oyo bazo mi tuna sur mon avenir politique et sika wana to tikali to kozela peut-être moi na mboka la mère menda ko ya ko yebisa biso mon konja mboka lobi mais na ndimité ya que biso to ki moi bien boko pesa biso interprétation na biso nazana na poto na kozonga jeudi na Kinshasa ce qui peut-être jeudi te na kozonga nanga dimanche c'est ça nenge to koloba boye po makambu ya abwaki ngunda est-ce que yebeli est-ce que na yebeli nini bo vanda na yebeli nini eloko na lobaka ezandeke même nga soki nazala Kinshasa manifestation ezali komona nga libanda même tous les journalistes ba oyo ba journalistes ngo natangela kibino quelques journalistes patriotes otozana bango ba Daniel Safuna lobina bango Daniel kosuka kana plateau te yakape kitaka pe sur terrain ba mona kabino na ba manifestation ezandengo wana bo pesa ka batu ba information oyo sengeli ko pesa je crois que eza o wana bande konanga nazo ya na Kinshasa na système ya lisu likolo ya misu mibali même makambo buzoba yo tata mobimba soni yo batanga ka yo kala buzoba ceinture de redressement le Congo ne doit pas être une république kaya buzoba to ba ebeli bizoka na chuba kota au point où be mission to lingito sala be mission mutakala be mission ka banalité oh atumbi mabe apanzi bango flash nini tomonani numéro ezaka o wana soki ozwi biso te bande konanga bolimbisa ezande bapel ezamo ebele tozawana merci.